Shalom, shalom, shalom. Et par le peuple de Dieu, bandime Yesu Christo, le kulankolo la bango, na ministère du salut. Oyo nzambe apesa ngai, tikete bo, pambwama bo, kola na senangolu, bozala ba témoin fidèle, bozala ba oyo bazali ba tei, bazala ba prédicateur intransigeant. Batei ya liloba na nzambe na nguya yoso, kubenga na satana kati na makanisi, kubenga na bizaleli mabe kati na nzoto, tika nzambe akumisama, esika yo ozali musapi kati na loboko na ntata ya mobali azali Kristo Yesu, ozali dua musapi, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, yo sur les 5 ministères de Christ, esika bovandi, esika ozali, tika obuta mbuma na boyenga bene, mbuma na kimia, ozala fidèle kati na liloba na nzambe, ezali kopesa transmission, régénération, restauration, tika mutu na mutu ayoka oyo molimo mosantu na nzambe azali kokebisela lingomba na ye. Bientôt enlèvement de l'église ekosalama, nzambe alingi te moko, yo mutu oza na Australie, yo mutu oza na États-Unis, yo mutu oza na Mputu, yo mutu oza na Afrique, yo mutu oza na Congo, surtout na Congo, tika nzambe apesa bino habilité, la liberté pour la kubonisa Yesu Kristo oyo alataki nzuki ya masumu mpe abwakaki nguya na satana, asekwaki na bomoi na seko, alobi tout pouvoir m'a été donné. Yango wana tika esika bozali mema nsango malamu ya lobiko ya bato batika nkisi, batika mazi, batika muhibi, batika kindoki, batika pite, batika nyonso, tika nzambe azwa lokumu. Nzoto na bino ezala temple du Saint-Esprit. Natondi nzambe mpona kosouhaite bino bonne année 2025, ezala une année de prospérité. Tika nzambe apambola misala na bino oyo azalaki inférieur, tika kola bapesa nomination, esika ozali ozwa dignité. O nzambe tika amimonisa na ye kati na bana nyonso baoyo bayokaki liloba na nzambe kati na monoko na ngai mowumu na ye banda depuis 1960 na mikaba epai na nzambe mpona kosakola liloba na nzambe. Ti lelo nasalaka mosala mosusu te. Nzambe abianganga banda kuna na laboratoire pharmaceutique, alobi nkisi oyo ya pharmacie ekoki kotraite conscience ya muntu te, ekoki kotraite morale ya muntu te, ekoki kolibere muntu na bizaleli te, mais kamata les paroles inspirées de Christ na kati na nguya molimo mosantu, parole créatrice oyo ekreaki biloko nyonso. Yango wana nde nazali kokontinue kosakola liloba na nzambe par la grâce de Dieu. Nzambe akumisi ngai l'année 90, bientôt 94 et demi, bientôt 95 ans, alors que na kangami